conseil à m'arrêter. Oui, net quand tu as allé au stade de Martyr, le jour en moyen, pour tous les gens sur concert, il y a Emoko, leader des leaders, la mission chrétienne, Moïse Mbi, donc on a plein de dangers, plein de craquer, awa, kutu, bache ba kwa rouge, ba bang fort, plein de bateaux, kwa rouge ba mbangu, on ira ni ba kota, plein de bateaux, vraiment, kaka ndenge zalara, bateaux côté belé, awa, pinze belé, on moni vraiment belé, bateaux balingara Moïse Mbi, vraiment l'idée de l'idée. Maman, moi, le balmoukier, on a conseil au Yel. Salut, shalom. En tout cas, nous avons une cérémonie comme on a présence à votre union, nous avons parmi les organisateurs. Nous avons la délégation à Afrique du Sud. Nous avons uniquement pour un concert. En tout cas, je vous dis, ça sera chaud et c'est déjà chaud. Nous avons déjà un contrôle qui est au contrôle. Donc, il y a des miracles, des choses au salam, d'une manière surnaturelle de la part du Seigneur. Nous nous comptons sur la grâce de Dieu. Le monde est déjà plein à carte déjà. À craquer. Plein à carte déjà. Nzaba oh ba jaloux ba et ton na mais tout le monde est plein avec ton. Et nazo biso ero eza ya otonda so beaucoup na carte. Moyen exagé. To la qui a depuis lobby depuis temps to ya tilelo. Donc je peux dire que tout ça lui a 2 jours à 4 stades c'est grave. Donc, ça c'est Dieu, c'est seulement Dieu. Et chaque... Kaka ndenge ezalaka penza tomoni awa eza danger mama yo délégation oyo baotaki Afrique du Sud epai ya petit nanga Milka mpe namoni lisusu vrai chéri ania lobela mwa moke entre il faut en abattre kaka ndenge ezalaka tomoni mpenza bato oyo ya organisation ndenge ezali vraiment awa na kati ya mon frère kaka ndenge tolobaki mwa moke entre oyo plein à craquer awa penza Moïse Mbi et fana yoko olegi na déjà olegi na yo. Bonjour mon frère, bonjour. Talaka nde bomona awa bato bazoteka mabe bazoteka fort awa ko plein oyo. Bonjour mon frère. Kaka ndenge ezalaka nous omoni bato nde bazokota kasi na bapavio nyonso awa mpe awa mwa wenze ekreame nango kaka ndenge ezalaka mpe ele bazokota awawa ndenge kaka ezalaka. Tomoni mpe baboga baye yango oyo papa oyo penza baboga ya merci banguna bakwei merci. C'est vraiment une occasion exceptionnelle pour nous, les jeunes gens. On est arrivé ici au stade à partir de 10h. Les embouteillages, on a fait l'effort d'arriver aussi au stade de Martyr. On est venu soutenir la vision de la réserve. Notre pasteur Moïse Mbi, babi leader wa pasteur tout. Boyi au sein. Masa bobe tana eloko wana baninga bakwei. Toke. Bamuna bakwei lisusu. Bamuna bakwei lisusu. Même na motema ya nkoi. Lelo retourner stade oyo. Stade ekwe. Lelo eza retournement. Il y a Moïse Mbi, eza confirmation. Tala kaka ya momo. De soutenir
biso ba warrior pe tozawa parce que eza makambo moko boye esenga ba warrior bazala esenga ba warrior bazala toyosala oyo babengi ko to soutenir pasteur Momo vite tolingaka mingi alingaka fali pupa tolingaka pe na cadre wana tozabana na nzambe mais malgré makambo tozabana na nzambe ba warrior batoniao biso na biso totonda sa warrior ma plein biso toyebele biso na congolais biso donc toza partout ba wuti wapi to soutenir Momo awa na kati warrior tale belé donc kitoko c'est na film na de baraka bakuna bakwei lisusu bakuna bakwei pesaka na kwei ya kwei kitoko donc ça va bien check kitoko bon awa lelo on a soutenir vision ya pasteur na biso Moïse Miye na cadre ya parti politique à REP et le mona initiative de référence na biso excellence après ça biso na kisaya koya ko soutenir vision ya pasteur Moïse Miye ziba bien à REP ezali awa ko soutenir vision ya pasteur na biso Moïse Miye donc les autres de Rosalate on sait que le Canadien il y a pas de souci donc on est ensemble congolais nyonso so wayi kaza congolais le leur fond anda koya ko soutenir vision ya pasteur na biso on la fierté ya ba congolais nyonso partout dans le monde entier merci beaucoup ça va ninga ka bomoni awa RP penza merci na président RP PCG Motebele vraiment ninga kaka tolobela maloba awa eza danger to tenir so awa penza na kata concert bomona penza ke non kine kwena na kata mikili kaka ninga ezalaka kine kwena kata mikili penza na ndenge tolobelaka mwesimbia umela mabe atanga fali na teka 30 000 atanga ya Félix tambongo atanga gape banini tambongo ebele na tanga fali kuna teka boetia te ekipe na nde mabe abeti plein tina kati sepeli makasi te ekipe na tango na ebe na kumbela dalaka nde to ba vrai chéri bango oyo babike non satana kwai ya kwai lisusu dans la basa kitoko biso yeyo basa kitoko bango oyo toko isi yango bébé yeyo petit lâche petit lâche prêtre Moïse pasteur Moïse dans la grande prêtre quoi c'est le anniversaire quand on kunisa nzambe dans lelo petit lâche au Carlos Foudiek na Paris alobi ke non amoni petit na petit na anniversaire na yango bogar bobo bala pembe danger ouais kaka ndenge ezalaka plein à craquer oki plein à craquer awa plein à craquer na kati plein à craquer awa bateka na bango mais lelo bateki mingi ateki da 7 carton ya ngombe omona mère ateki da 7 carton ngombe d'abord oyo ya Moïse Miye ateki 7 carton moni udu mwana ako molia na bilo parce que ateki mingi tomoni kaka bogar na biso awa ona leader na biso ye moko Moïse Miye ba plein oyo abeti eza danger en tout cas ya molobeleza te 13h déjà stade etoni donc pour votre information biso nde bachrétien nde tobanda makambo baplein ya stade awa donc yango omoni lelo toye kolongola défi wana tolakisaka biso nde tobanda makambo baplein awa donc vers baannée 80 tobanda makambo baplein yango toye kozongisa donc lelo Moïse Miye moya kolobeza te plein tala batuti libanda donc yango tozoloba kaka banguna balali banguna baleli banguna bakwei lisusu banguna bakwei ndeti satana bakwei lisusu donc merci moi maloba ezalaki yango wana sava kaka ndenge ezalaka mpenza balobi satana akwei lisusu vraiment ndenge ezalaka babi satana akwei lisusu oyo bana mbiye balobela bango moko
ndenge ezalaki. Ok, toye kosepela tokumisa nzambe elongo na pasteur On est déjà dans les pleins, dans les débordements de pandémie de Covid-19. Attends, tu vas parler. On louait les seigneurs. En tout cas, moi j'adore pasteur Moïse parce que c'est un la façon de chanter là, ça. Donc, le raison de notre inspiration pour chanter. Moi, je suis là juste pour voir sa copine. Je suis là juste pour voir sa copine. La copine à Moïse Miyeyo. Oh, maman les gars. Oui. Kaka nini zala. balobi keno tomonaka baboga babeti teni ezalaka ndenge nini keno beti teni ya danger. Donc bafatire kutu te lelo twana ya momo bango babetaki bastade basalaki bajeu donc babetaki marti basalaki bajeu paster Moïse Mbile lelo aye kolakisa bango nde babetaka stade bomona bano baza bomona bano baoleka te binoka basheri ese bomona bona concert balotela yoka batene baoganga ya momo retourne marti neti na filme takos kaka ndenge lobaka boga bakisama moke makambo ya bien concert oyo batepele bazokanisa peut-être isolation na bandenge nini balobi kutu ezala te wana eza lokuta oyo concert du peuple eyebisa kimi na mitema mpe na mikili ya poto oyeba biloko oyo asala naza moko ya bana cité betel naza frère mais naza mpe na collègue oyo aza master mais aza pasteur comme ça en tout cas mpona plein oyo eza messi alobaki yango ezalaka boye mpe esili te bato bazoya na ba 24 commune kitambo ngaba makala partout sele cangu bato bazoya en tout cas tokumisika na nzambe biso baserviteur ya cité betel paster na biso aza mosala nzambe c'est comme ça fo ezala boye tozocompare plein oyo te oyo naki ngandi ya kobeta biso totanga oyo ya biso en tout cas merci beaucoup mama aza paster oyo tokoloba ta tuka napesi mbote na baye nyonso bazawa na yo moko opesinga mikro na oloba Ngala news bapambola bango c'est ça okoloba nini nakozongisa ba paster Pasteur Loba. merci beaucoup je vous salue au nom de Jésus. On est là au stade de Martyrs. Comme ça a été prévu